moi on a le boss déjà grande fille et puis il y a mobile c'est quoi bah mon ande bon là la maman bango donc mon attendez parce que net na Grèce on a place ni bando vendre malonga bando vendre la quantité bon là la maman bon bando bazaki informé muto déjà donc pour répondre muto déjà babandi ko là depuis kin hein bateau ya boire kana ba lali aye Turquie ba lali aye Grèce ba lali a comme petit ba payer na ça bazo continuer toujours ko là parce qu'il y a la position té c'est quoi ya ko leka na pas finga mo pao o aza mutu moko aza na to maramno ya ko là kende basali sirurgien mabele wana non na bandi excusez pona bato baolanda nga ya mibaleza alukila batata na alukila bani batata vraiment bondoza même baza kin batindela ye mbongo anourrir bana wana ya misatu akota classe akomi na poto za une opportunité na bato nyos tout aluka atanga classe na otanga kwa ba groupe wana te on les a ofele mona akepenza futi mbongo akoti université azonga non na bongo bien et puis azana maîtrise moni musalo exam samo eza noble. Mon toit abimanakata journalisme mais topé na msalo abimine l'autre moi je dirais que azaki zoba msalo les amsala moi mbongo ezape msala faut topé sans valeur mon ba biso to l'équipe ba facile ba transport nyo comme na ville ana ozongi bena palais papa Balobi, abonnez-vous massivement. Kin Elengi TV, Yangonde Makam. Kin Elengi TV. Yannick Wenge, Yonde Makam. Yomotema yoma banzo na ngai. Très bientôt Yannick Wenge. Yannick Wenge. Yannick Wenge, Yonde Makam. Merci beaucoup, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, amis fidèles téléspectateurs de la 3 fois w.kinelengi télévision. Merci pour votre fidélité. Vous êtes nombreux partout en train de nous suivre à travers cette émission Star Alain présentée par le vôtre Yannick Wenge, Motoatona Nakatina Kibunzambe. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à travers cette émission, toujours sur l'actualité. Ozali koleka na Kinshasa topé na Congo topé liwa ya mama biologique ya Koffi Olomide artiste musicien congolais wa Bungisa mama naye tokosolango toujours na kati ya émission oyo. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci beaucoup à Dani Moulopoi balobi batambonga Jobour Dave Mulongo Kenny La Rock balobi Batambongo Bakangi Jobour. Merci beaucoup encore à Yves Lolland, mon ami. Merci beaucoup. Nous avons tout branché, Botala Bisso, Balobi Yanora, Ndema Kamonara Cape Town. Pourquoi pas la Maître Ewabora, Maître Ewabora, Balobi, Maître Bobo, na Cape Town toujours chez Ladi, chez Ladi Balobi, restaurant Kolia, Komelara Cape Town. En tout cas, Maman Malewa, na Pession Moté, Maman Moujinga, Ndema Kamona Pession Moté. Merci beaucoup. Nous avons tout vous révélé, Maître Jaguar, la race à Cape Town. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à travers cette émission, je reçois pour vous Azaï Belé, qui s'est présenté, c'est la première fois là, mais Azaï Belé, DM international, moi aussi, l'équipe Tabanagou, l'équipe Mparasanagou, elle veut faire déjà, on s'est rentré là. Bonjour. Yannick. Comment? Ya, ça va bien, merci. Santé bien? Ya, ça va bien. Azanani. En fait, DM na Mukuse à la journaliste en général, DM l'international, Ndekaka Yannick Wenga. Voilà, yangoana. Ande bonde tolinga. Ya, voilà. Merci beaucoup, merci pour comprendre vraiment Nazana moi sur les taba n'a pas ça la langue vraiment la carte émission na émission na biso to aussi ça ngora biso moko l'international. En tout cas, oka kili solo ya mama ya Koffi atiki biso au mona kondeni. Ya en fait on a informé na ebika atiki biso ça. Yo là de l'internet. Ya, na très bien. En fait, c'est ça là qui n'a quand même pas, c'est parce qu'il y a très cher, il y a artiste, on a biso plutôt, il y a mnene, il y a mboka, comme on a qu'à perdre maman naïe, et ça là qui vraiment biso étant que journaliste en général passé, donc congolais en général, ça là biso passé. Le comme le Koffi, vu que comportement Koffi né à Zaraka, conseil européen ça y est, tu peux m'aramoni ni remarque gros ça là
pour na liwa o ekomeli lelo conseil na bapesa mutu conseil so akufelite mutu sa mon na choc mon na moment azala ngo to pese conseil ndeno ebiki ekota te parce que ça non na ça na ces émotions comme on dit avec le temps sur mambo le kinde toroya to pese conseil mais pour le moment ezaka ba condoléances et puis là azala courage puis fort voilà. OK na ebiki yo tala internet trop chekara trop to su komona ba propos ya Rafine Tumba o ya lobby pour na mopao lobby mo ba désert rebelle ke mopao ko bien na mopao te mopao sundola mama na e bani ba larme de crocodile lobby mo mebele ta ke yo posa journaliste aux chroniqueuses d'habiter par rapport à propos na niveau oyo na minute oyo ko fait média ba problème ko bungisa mama biologique na ako sala ba propos en internet. En fait Rafine Tumba akoki kosala ngo te mais akoko sala ngo pourquoi parce que aza fimo ko azandumba moni mutu babanzo lala de azandumba ya na lo ba bien ba téléspectateur na yo en to pe ya chaîne lenga Congo lenga kin bazolanda andumba moni mutu babanzo lala depuis kin aye tirki makolo balali na tirki pa kota Grèce à côté Grèce balali mutu mutu Alexis bane kindumba Tarake yakina bane mbale moi elle bossa déjà grande fille et puis ya mobile siko ba mona nde ba la maman bango donc bana ba mona nde mama ça ba mona tendeni parce que net na Grèce na place ni bando vendre malonga bando vendre la kanti ba la maman bango ba za informé muto déjà donc pour na répondre muto déjà ba bandi ko la depuis kin hein bateau ya boire kana ba lali aye Turquie ba lali aye Grèce balali a comme petit ba payer na ça bazo continuer toujours ko laler parce qu'à la position té c'est quoi ya ko leka na pas finga mo pao o aza mutu moko aza na to maramno ya ko lala na isa soulèvement oh parce que mamna lo babat bola na ko ça mam pour mamna lo bana na source eza sûr ozomona te pona CP sabat te on lo bana ifna ko yannick wenga ta na mai na mnote nga za la vérité ozo comprendre na ya te pona CP sabat nga ya ka muto CPLité je m'en fous on CPL pe na za kunate nga na ya na lobby o na monique eza bien c'est tout et engagé kanga ozomona muto babando la depuis kuna laxi bane ki no même moi na mbala yebi mutakala mamane sko mwana mobala yebi mutakala mamane sko muto banda kuna balali aye sko yo lekana ayo zo gaz na sima ko felo midi po fongo la chaîne et bando futembo na moni penzelo no lo banete ko feza wa asunyola bana blo rebelle ko faire aux orphelins comment orphelin a joie aux orphelins to ko faire aux orphelins te bongo ye papa bana na mi bale baza tata moko bana mi bala za tata monte to ba vérité te yannick wengi aux informo ye bino pe me osa assembla bana Rafine Tumba ba téléspectateur bola nanga ba chinois bana membre bana Rafine Tumba na mi bale baza tata moko. Tu ne comprends pas, moi rendre des abino pe na Rafine Tumba. Rendre rose abiso sur base de comment Tumba. Et puis na ka. Ma bise moi mais son était bon moni Christian Zwanga omona mais est-ce que libéré comme tia Libéré comme awa. Mutu dali bele komatia wa so te misunye katana atika mutaka tatika tana sous-vêtement pamba ni total ai moni bajara batabongo aza ebike ana position te ebike aza na succès te to cheka te parce que déjà ba la succès de ebike mutu so ba la au moins trop ba bendo ba pas voilà yo moko to bien donc déjà si la na ngala et là malonga passer la biso na Congo penza to bando tangi la Rafine Tumba ezate moni aba akimisa so Karim Kim Sakarine mokona ndeni yenda zana soka bana membre place zana to bito sinene yo zaka matanga ko felo midele kana o yambanga su noya o yambanga noyo lobela bino matanga ko felo midele kana est-ce qu'on est à lobi pour la kofi bongo edon ça dit ndia tout monde potana te tout le monde pourtant c'est parce que Kofi a biso nyonso tout le monde moi si faut mi fait sa valeur tout le monde là muto sur internet il y a tant de personnes bon là sur internet comme ça ndumba zani bat basala ki ba comment on c'est bon ça ba Rafine Tumba ba c'est vrai on est sur vérité bat basala ki ba mon ba journaliste ba ndumba ba Rafine Tumba et ça ba journaliste ba on a beau to rod lo langi ba la na grâce pas ko tapoto malade ndazana boebi ana zemi ndenga zala akomi na ze comme ça bata bongo yo ba no finga ko fulo midi ata yo moko vraiment Yannick on sait repérer ça na va conseil de pesa etelo na rolo bana kende basali sirja mabele wana no na bande excuser pona batu ba Hollanda ya mi baleza alukila batatana alukila bani batata vraiment bondoza même baza kin batindela ka yembongo anuri bana wana ya misatu akota classe akomi na poto za une opportunité na batu nyos tout aluka atanga classe na otanga kwa ba groupe wana te on les a ofele mona akepenza futi mbongo akoti université azonga no na bongo bien et puis azana maîtrise moni musalo ezam samweza noble
moto abimana kati journalisme to pe na msalo abimine lote. Moi je dirais que azaki zoba msalo eza msala mo ambongo eza pe msala faut to pe sango valeur mon ba biso to leki na ba facile ba transport nyo comme na ba ville ana ozongi be na parler papa le biki oliembo a minerva oliembo a bordeaux aka ba te ba réalité ni yokuté non na classe wana ce que to ana méchant surtout mon ba to ba rafine tumba ou tika likolo po emba mo banzo sa chronique ba fulio banzo finga le roi ba virando on fingi ça ce que biso ba tout sam salo to se permettre mukete. Comprenez vraiment, mesdames, demoiselles et messieurs, Azali internationalement balobi, moi sur les tabac, n'ampaka ça n'elengi, toujours sur l'actualité pour na ndekonabiso Rafine Toumba par rapport à ba propos à Otiko Bimisa pour na les grands mopao Kofi Olomide. Na évité Rafine Toumba pour tout si ça na li solo na ye, alobi on dirait que non Kofi a bêté moi des ans na micro na concert moi boyango avec la qui ça m'a moi. En fait Yannick Wenge yo bivien na biso Kofi Olomide. Moni Kofi Olomide biso to yebi banda kala ka toujours via ba des arts. Au moins na via na nous na raté pas ni parce que ya la ravie mo alingaka ba bus comment on appelle ça alingaka actualiser ya lingaza toujours na actualité. Vient biso ya za bongo au moins quelqu'un qui en a pas vient ça bête bora na yeba bien yo mona mboka yo est-ce que quelqu'un a comme ça un problème yo comme connu quelqu'un na ya fingi ko faire ça la musala na ndenge nga ko quelqu'un parce que biso ba quelqu'un na to vraiment na nzela na place ana donc na za besoin le moment ken pianate on comprend maintenant on loba na réalité makambu on mona via salé lo kona pourquoi ken piana aya lobi mabete pour na vie rambo yesu ko alors lo beton ke nani et lorsque comme ça ngel ke on do fingi ka siko mais important parce que avant tout le monde en fou là et sur Jean Mabele na lo bien pas salé sur Jean Mabele l'équipe nene awa donc Rafine Toumba za mbale sinjora na Mabele nene e bara oh solo oh checker bien. Checker bien, bah chinois na kosi, bana membre. Oh, allez qui sinjora na Mabele. Allez qui na Mabele. Merci beaucoup comme beti soa qui sinjora mais tout le monde a qui sinjora na sandaline ba beauté ba ye matanga ya Kofi Olomide ba tali ba ba comme na bango za la liste était ba zongi na habité selon yo pour côté la moi Kofi selon moi acte wana za normal na matanga ba ba matanga bolobi que non comme nous a matanga te ça dit quoi Yannick Wenge na seki na ndo bike na côté la Vérambo ba tumsu ba bati parce que bozala na kari au côté la Vérambo ba beti molo on atana na ça pour na bongo te on comprendre ça pour na bongo te problème ezanini mutaza na momo ya pasi na acte non auto poser une question pour na acte vient na biso rambo sali moi je dirais que asali yango mabe biso nyoto to sepe na ngote on dit qui sinjo azam to mo bundeli vient na biso ba bitumba 40 45 ozomona malgré tout ba propos bimisa pour na mamba 40 mo compte c'est la famille senge de bolimbisi wana etalika vieille moko ebi po ni asali acte na mais popé na Sandraline na via boy des ans okoka pe omona ke batiki Sandraline na kota kasira matanga komi pe ana komi ba moko simba verando taka simba za pe yebi Sandraline te yasa oui ça yasa la bako kota pe via na banga kina yeka bia wala batabuzobe batadeza batika libanda si ça na kota ite pour na bongo peut-être que nous lobi ça na faible ça na faible akufara na ye je même piana na vie Kofi Olomide on a ye bien monté taka sindaza obi ali ate sindaza ali aza pote sindaza mota Kofi pardon je peux dire ça mais biso nyoto to ye bien on a yo po ye bikola tsabera na te. Merci beaucoup. Comprenez vraiment émission sur pardon, émission divertissement. Tika mo ba patron quoi. Balobi Dani Molopo, Daf Mulongo, Kelly la Rock, ba patron Mogo en tout cas raté quoi. La bango vraiment na habité quoi. Balobi na kati pe à Cape Town ko mona ba nora. Yende makambo moni ba maître et ba maître Bobo na kati ya Cape Town. Balobi maître Jaguar, balobi le 15 déjà. Yani ko na Cape Town to poto mais campé ko sala mo émission ko ne ozala bien beau émission ba beaucoup polele to ko koma wana. DM na habité acte wana ya kotika bango libanda yo mono normal malgré la raison répondre à raison sécurité ya Kofi Olomide yango 5 Sandra za libanda yo mono normal. Non en fait na mo nyango normal te sali biso passe ndé na solo bate. Ça lui se passe ça moment matanga ba pona bilongte parce que matanga les a fêté on a la fête ne ba ta liste Yannick Wenge ya presque tout kuzu moté Clarisse Yev na Canada akoya Kelly Charleston ciseaux d'or na Canada na Montréal ba ya siko na matanga ezara bongote za rata muta utina simanda kwa matanga vie vraiment wa place wana abongisa mo ke meza moment te toro bando ebise mambo nyosto to za matanga le kana ne to sale la penza vie pour la kisi njora za pour ça qui ko faire ça la fitiri na carré
tikale na caché wana bango ba oui ki sinjo ba wani ke balinga Karine te na ba te so Karine sala boni o comprendre bo balinga Karine te siko ba popo wana ba lobaki ba débordaki fa ba suka kana Karine ba kota ki souverain na kati pona featuring wana peut-être pe moi tâche wana côté virando to comprendre ma ya rapim ba ranking to bien bisonyo donc on doit quand même comprendre comme tu matanga est-ce que na matanga ya be ce que bimi est-ce que ba musicien peut ba roya parce que ba musicien be la décision ba roya te musu solo ma na yakaka kokolo ba lo ba bongo la kipaka kokolo na yakaka donc kipaka kokolo o apesa kombo wana yemo fali po pazaki wana musicien musu bazong mabi ayakaka kokolo komi ka yakaka kokolo de kutabi ngana roya te madame Chateau oyo kababika kayoka nini na yakaka kokolo ya sika yaniki wengi a informé nga na bien ngote mais je peux dire que oza momote on se comprendre ya okota barando wana so muto amoni ya aza libre ya amoni aza libre te ya avandi o bazu la décision ke boya te moi je dirais que batika on peka bongo baya peka te obi poni na lobi bo baya peka te parce que virando pas za mutaba déjà ya ke na matanga batute yeki ndani matanga bato mais maman mia zaki maman musicien nyoso tout maman mia akendaka na bandal na rappelo lisolo oyo akenda kozwa mbonga ndaku na ndako ya kofi ezaka na bandal wana akoma wana bana bato ekira wenge babetaka ye mabanga balandaka ye na mutuka mutu ayaka ya kosenga kimia izaka Weranson ayako senga kimia sengi bolimbi c'est pas mamami na quand ya wenge mobimba kipaka te wenge ni ayako senga bolimbi donc c'est dire alobaka nini abiza maman na biso nyoso ngana représenter ba musicien nyoso to Congo dans limbi donc c'est dire que so musicien moko a Congo ay matanga ko filo musicien ke nyoso to bayeka donc ba boya te bayete boki no bon te to ke na ngobongo oso moko aye a représenter ka baninga te la maman Kofi babetake mabanga wera yaka ye moko représenter na oke jazz banyoka longo banani so bango kuna bayete to longo na wera po wera bimisi ba wenge bele banyo ba oke jazz ba waze kwa to cheba nani ya ba waze kwa ba oke jazz banani tout so pe inosa so inosa ya représenter ka nani mais je sais bon nyos ba misa ko kaka il va avoir problème inosa mama na ngaza inosa yo bon inosa yo tsa inosa wapi yango bota ba to bayi alobi ata inosa ye bon fait ça fait kasi so inosa ya représenter Ferregolate yaniki wenge bien mo pesa inosa teti eza teti eza vérité neza ba matanga ngana yetu yo représenter ba journaliste na studio bouté mesdames, mesdemoiselles et messieurs, comprenez vraiment toujours la carte émission la biso, toujours que la souka émission la biso, n'a habité. Est-ce que programme va passer en fait, le programme va passer déjà et Kobima le 14 octobre. Attends, il y a octobre. Il y a un AVC na souci à Kofi Olomide. Kofi Olomide a sundu la maman. Non, ok, non. Et le 14 octobre, ils allaient na Paris kuna. Et puis bon, on peut ka kuna. Koto pe matang et ça makapa Kofi Olomide mais matang. Et le 14, bon, on peut ka le 14. Kofi na souci à Kofi Olomide, na Kofi na AVC, Kofi Olomide boa ki. Maman da ko mi mkolo yaniki wenge. Maman da ko mi mkolo maladi kiliki na. AVC ka ba bela Kofi ki paraît. Kofi ki. AVC zara, em so ndo raisonner ki akomi raisonner Kofi ki paraît Kofi boa ki sa ye bani. Wana zara fin tumba mabele tiawa. Vous comprenez aya. C'est moi par rapport aux vidéos qu'on fait ça là qui a annoncé lui maman bango. Et Android vitesse Android kinda bongo net ngape cousine ngamoko akufara ngape na tena lelaka na tena na tena stati makasi nzemba papa ngai amatusa mona lela yango mon papa ça là. Et ils vitesse Android comme boto sont normal. Tout trouve normal. Merci beaucoup, vraiment c'était un show cette émission aujourd'hui, Star Alain, présenté par le vote Yannick Wenge, moi vers la fin, un message par rapport à Bandeko Batal Bisso, moi conseil, moi Liloba, yo sala bien talara yo za mo pandisa ngo ya moro to zarana yo, moi message à Bandeko tout Batal Bisso bazui di baku ya Batal Bisso ne merci beaucoup d'abord Yannick Wenge pour l'opportunité notre pétan na yo, on peut ça qui ya yambangai pour na plateau na yo, non on peut ça non merci bosso no bandai pa na yo et puis
puis là merci na ba fan nyos tout bozolanda elengi kinelengi bon continuez toujours que s'abonner pas ya Yannick Wenge bozala vraiment décider mais message on a pesa na ba musicien nyos surtout ya République démocratique du Congo eza que biso nyos surtout za wana pour ko soutenir Koffi Olomide to landa ba buzoba na wana te ce que monyo ko ya oye so pour monique te ke ko ya te ko lo balo baté parce que biso to zo sur actualité internet so ya le bible lobby to sala analyse makasi au mona parce qu'on a place to créer ba analyse on a te bando lukandeni no boma eloko bandaki ni kangaka soko yato no pété luki raison susu aux ala vraiment bien mais ba condoléances né toujours continuer ko soutenir ko faire le midi même na ba Facebook partout na internet réseaux sociaux toujours comme ko sala vraiment bien makasi et puis là so akufeli ba kufeli ya ko maraté lo ah wana ça qu'est-ce que babité bible exception yo bi ko nga mambo nzambe mingi kasi yo lobi nga mambo nzambe mingi no bible lobi toujours ça m'a bien na mabiété donc bible lobi bon donc c'est à dire que tous à l'ensemble pour le soutenir ko faire le midi soko oui so po yate ko c'est la biso elo monter internet parce que toujours la biso actualité na ko pesa ba dédicace na wana kende na merci beaucoup na bino nyoso vraiment vous allez qui brancher Rolanda ngai invité ya très Yannick Wenge hein ba kombo moi ba ki swane ki moi makai moto na bonjambe donc merci beaucoup à Serge Chaumba depuis Cape Town depuis là Dada Kanda boss ya Moka na kata Cape Town na bossa souté balobi Laetitia Bokongo hein Madame Mine depuis Kolwezi, Nabosani Société Betty Lunga, et puis Prince Toko Zomote Matlarisi Yava, na Canada, Papa Francis Miatembo, je te salue, là où Bissikanyo sont vraiment Bozo Landanga, na Lingi Bino, il y a trop Chadrak Koka, Manik Sindani, Babi Shagi Moussao, et Bino, on a Lingi Bino trop, donc on se retrouve prochainement et pas. Ah ok, tu es vraiment à l'aise. Parce que pour une Karine Mokonzi, tu vas connaître grâce Mbis. Parce que Karine Mokonzi a l'équipe grâce Mbis na succès, à l'équipe et na chance. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était là votre émission Star à la Une présentée par le vôtre Yannick Wenge. Moto Atono la race Nakibonzambe, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était pour moi un grand plaisir de recevoir pour vous DM international, balobi international, balobi yende makambo, moi sur les Gintaba, n'ampara sa goût en tout cas moninga note, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Merci beaucoup l'assistance à Dani Moulopwe, boss, balobi Daf Moulongo, boss. Kelly la rock boss balobi iratarate mesdames mesdemoiselles et messieurs merci nenge ba assista ki na émission na biso alelo mesdames mesdemoiselles et messieurs o azoki libaku la émission yo kimengelo mabota mwabino merci beaucoup na Yanora nde makamla za Cape Town merci beaucoup encore na maître Ewabora maître Bobo balobi maître Jaguar na ratia ya Cape Town merci beaucoup j'arrive déjà merci beaucoup na ya ladi chez ladi restaurant kolia komela na kaza Cape Town wana en tout cas kitoko mama mujinga nde makambu na kaza Cape Town en tout cas kolia pe kuna kitoko en tout cas merci beaucoup à tout le monde qui a suivi cette émission merci beaucoup à maître Libacho Nicolas Mokonzi, merci beaucoup à toi mon frère Nicolas Mokonzi, je peux sous ma cambo. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ça n'est fini pour aujourd'hui. D'ici là, portez-vous bien sur www.kinelengi télévision et avec l'espoir de vous retrouver au prochain numéro. Ciao.